bâtiment. Au lobby? Ça va. Ok. Voilà, Oezali, Jean, la ministère de la Justice, ont réclamé Mbongo na Bango, Baliniki Mbongo Bima, selon Bango, de beaucoup de monde a besoin de bâtiment administratif, le ministère de la Justice, donc tous les agents, Zali, dehors, ont réclamé, et il semble que tout le monde retourne à Bango, ça a plus de 6 mois. Donc ça veut dire que c'est depuis que Moutambo aussi était là. Donc, est-ce que Mbongo na Bango, est-ce que c'est un salaire, tu peux payer un prime na Bango, l'agent et cadre, il faut que tu m'apprennes. L'agent et cadre du ministère. Ouais. Ouais. Ça va. Ok, c'est bon. Voilà, donc je disais que, mesdames et messieurs, là ce sont deux agents du ministère de la Justice. Nde baza pour réclamer Mbongo na Bango balobi soki te bakotumba bapine nde bozomona wana donc bandeko baza rebeta nini tout ça nde bozolanda voilà. D'accord. Ça va, là on peut faire tout ça, Liango. Oui. Thank you.
Tu as pris ça? Voilà, je crois que mon va appeler moto awa dans le ministère de la Justice. On a pas réclamé. Vous avez réclamé non? Vous avez réclamé. La rose, on interview. Au rôle bas. Il y a un ministre à la carte. Exaucé. Papa, on va pas la compter.
Donc on va. Ça va. Ce matin, j'ai reçu la tombe de Rome au conseil en bas qui s'est dit
c'est un matin bien connu. Vous savez que je viens d'arriver. Interprété. Au Pexec aussi. Konzalobi, asolona kina syndicat, oyebi ke aluti qui a kota na kati ya mozindo elongo na syndicat mpona koyeba mpenza makambo eza na kati ya dossier. Ils m'ont expliqué un peu la situation. Syndicat aexplikaki situation nyonso. C'est légitime votre revendication. ezali mpenza na nzela mpenza ya alima oyo ezali bosenga na bino. Donnez-moi le temps de faire des consultations avec mes collègues ministres. topesa ngonga epai ya mokonzi mpo asola na baninga na ye baministre ya budget mpe ya finance pour voir comment ezalaka na budget te. et je vais voir apparemment il y a un DTO qui est là. Ouais, et je dois savoir pourquoi on fait ça, d'autres choses. esengeli akota en contact na ministre ya finance mpo basi batalisi ye ke DTO ezali mais mpo na nini ezali koumela mpo na kofuta bino. Voilà. On m'a tout expliqué, c'est votre droit. On va essayer de voir quelle solution on peut approcher. mokonzi ayoki mpenza oyo ezali ba revendication na bino elongo na ministre ya finance nde baza kozwa mokano mpo na koyanola oyo eza kosenga na bino. J'aimerais aussi vous dire, mokonzi angi mpe atalisa bino eloko moko. si nous voulons revendiquer des choses, revendiquons tout en respectant le règlement. soki tolingi to revendiquer oyo ezali badroit na biso tosala yango mpenza na kotosa mibeko makasi. C'est la cellule de communication. À votre service. Ce qu'on tient les réseaux sociaux, on est tout là. akozala ntango nyonso po azali kosala bino ntango nyonso kobanda korevandike oyo ezali droit na bino. opesa ye ngonga akopesa bino biyano. No time. Il nous reste que 8 jours. Nous sommes venus réclamer de notre la haute le Lingala. Alors, comme il est 20, bon, on est en finance, et comme il est 20, c'est la canne de l'écart. donc, dès 4 donc, c'est l'équipe déjà dans l'instance. Et tu as ministre de la Finance a signé au pays Wana. Alors, le col a banni tout le monde a clarté. Nous avons demandé à ceux qui disent, en tant que notre responsable, notre papa, donc d'aller réclamer de notre droit homologue Nayo. Et au Komakuna, la table concerne le ministre
asali ya kotika biro na ye koya kosolola na biso vraiment tosepeli makasi bafrère aza n'importe qui na ndimi koyoka biso ndenge asolo na biso eza malamu likambo biso tozo réclame eza likambo oyo aye kokuta yango tobandaki yango na prédécesseur na ye Samuel Tando azalaki abasunga ye biso mpenza makasi elekipe etape nyonso ekomi kaka motu po apesa lingisa donc motu po asine eza ministre ya finance donc dossier eza bloqué ezalaki autorisé tozwango na 3e trimestre oyo tobenga te power c'est-à-dire juillet août awa septembre esila c'est-à-dire fo balobaki basala biso paye complémentaire sikoyo awa tozoki osila tosali rentré ya malamu te mbongo kozwaka eza ya mokie nde ndambo wana tozosenga epakisama po esunga biso depuis eza bloqué awa eloko ezalaka boye ntango eleki eza na basirkuit ezalaka loko eleki bango bayebi ndeni bakoya balandeli yango bazwi yango cette fois-ci tolobi non et pourquoi biso awa na justice je parle non biso awa na justice fo todekante eloko foka totumba bina fo totambola tina obunda na bapolisi eza normal babile justice elevaka nation tokobandango awa non pourquoi bandekola na biso c'est que bamona baministre na biso baza eloko te bamona secrétaire général na biso eloko te directeur na biso eloko te to biso eloko te cette fois-ci tolingi lokola ye moko ministre alobi ake komona moninga na ye aloba soki bakolinga meme na baconseil de ministre ekoyaka po aza na alobela eloko wana merci mbongo ya moke tolingi mpenza te non oui. Je suis dans la cellule de communication. Alors, madame, le Mineta venait de répondre à votre préoccupation. D'abord, quel sentiment vous habite par rapport à l'attitude du ministre? Bien m'exprimer. Ministre, tosepeli la réponse à PCBISO, tosepeli penza parce que aza papa moko malamu. Ayoki pasi na biso bajon na ye et puis à répondre na préoccupation na biso. Soki kaka moi oyo eleki tokozwa mbongo wana tokokoma année prochaine nde tokokozwa ngo et puis na avril. En tout cas, merci na papa, la réponse à PCBISO. Tout ça, biso aussi. Merci. Madame Yo, le Baki Siline. Par rapport il y a discours, il y a ministre. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Pour réclamer pour on a plus parce que tout le monde mais un jour où tu ministère on a biso la défense biso ministère on a biso ezali après il faut batalaka mbongo oyo biso ezosimba te na ministère na biso na barespect oyo baopesa baministre na biso na secrétaire général na biso eza mbongo baopesa baoyo bambongo baopesa biso eza insuffisant neti yango il faut osala santé ya mwana opesa bambongo oyo baosenga na mbongo oyo baopesa biso solo yobimisa mbongo wana papa merci beaucoup. Merci.